Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mbote na bino nyonso, nakanisi bozali malamu. Donc lelo, mokolo ya lelo, tozali na Cotonou, na mboka ya Bénin, pe nazana mopaya. Mopaya nanga azali congolais, auti Congo Brazzaville, abotamaki na Pointe-Noire. Pe kombo na ye ezali, kombo na yo nani? Kombo nanga Musoji Elvis. Ok. Elvis oza malamu? Oui, naza malamu. Kimia eza? Oui, kimia ezali, mboka eza kitoko. Ok, bon, nasepeli mingi nazali na yo, tozosala mwa video. Bon, yebisa biso osalaka nini na vie? Pe mpona nini oyaki Bénin? Bon, nga naza monganga. Ndenge balobaka na lopoto médecin. Voilà. Naye awa na Bénin, bonga sala spécialisation. Voilà, wana babengaka gynécologie obstétrique. Parce que na kala nazalaki médecin généraliste na mboka na biso ya Congo. On a yawa pona yokola lisusu spécialisation ya gynécologie obstétrique. Ok. Et simayango okozonga Congo pour kotikala na Bénin? Non, nakozonga na Congo parce que baninga na ngambi so baza mboka Congo, bana nanga mosi nanga kuna baza kuna bazo zelanga. Donc tango nakosilisa nakozonga na mboka nanga ya Congo. D'accord. Donc famille na yo bazali na Congo. Na Congo. Na Pointe-Noire. Na Pointe-Noire voilà. Mboka nanga nyuso. Ok, kitoko. Olingaka awa, olingaka mboka ya Bénin. Olingaka bilia ya kolia ya Bénin. Bon, pour la bilia Bénin, c'est vrai, na sali déjà bamboula ibele awa na mboka Bénin. Au sali déjà bamboula boni. Bamboula déjà 5 ans. 5 ans. Oui. Bon, on a la scène mais sanité vraiment na bilia na bango. Oui. Pona nini? Bon, pour na bonga na yebité parce que tant on a yawa nakutani na ba malewa mingi donc ba restaurant mingi ya mboka na biso ya Congo. Ils awa quoi donc na kanika kuna mukolo nyonso presque tous les jours quoi. On est sali que na sena mesanité na bilia na bango quoi. Mais na ili quelquefois na kokolia mais na sena mesanité. Mais ici on met qui bilia ya Bénin quand même. Oui, na sena beki nango déjà balebele. Est-ce que ezana bilia moko olingaka na Bénin? Là akasa na sena yango déjà je crois balami balé. Akasa ezani. Ah, ils ont bien la bango, ils ont le quoi là, ils ont aliment de base de bango quoi. N'est-ce pas biso na Congo tu as la cana kwanga. Kwanga, ils ont aliment de base de biso na Congo. Mais kwanga est un manioc, alors akasa est un maïs. Voilà, maïs na lingala est un. On a évité. Maïs na bossani en fait. Ok, okuluka. Ouais, na okuluka. Ok, kitoko. Bon, en fait, nenge nini na kutani na Dr Elvis. En fait, nga na fanaka na Bénin, na Djougou, eza nord ya Bénin. Pe na lingaki kokutana na ba Congolais pona koloba lingala, pona kokolisa lingala nanga. Kasi likambo ezali ke lokola Djougou eza ville ya mukie, ezali na ba Congolais ebelete. Même je crois que ezali na ba Congolais en fait. Mais finalement, Songolo a pesinga numéro ya Dr Elvis. A ebisinga que Dr Elvis aza congolais, auti Congo Brazza, pe alobaka lingala malamu, donc akoki kosunganga na lingala. Donc finalement nakutani na ye, to bandi kosolola na lingala. Pe lelo tozali awa, tozali elongo, tozosala mwa vidéo, tozosala interview. Donc lelo mokolo ya lelo, tokosala interview na lingala. Nabungiseli yo mituna zomi na lingala pona koyeba yo malamu. Et bongeli yo? Oui, bongeli nga to koko banda déjà. Ok. To banda. Motuna ya liboso okoki kotanga tizomi na lingala. Eza makasi pour ngai vraiment parce que biso na mboka biso ya Congo batuze mingi ba moya lipoto. Ya lopoto quoi. La différence mais koko essayer quoi. En général, bozo utiliser ba chiffres
ti 5 na lingala. Donc ti mitano. 5 eza mitano. Mais sima mitano. Mitano eza makasi. Bon, na kokoloba. Oui, na kokoloba moko. Mibale, misato, minei, mitano. Après sima eza po makasi po na ngai. Motoba. Mwambo, Motoba, Sambo, voilà, Sambo 7. Ensuite 8. Mwambe, voilà. Et 9. Libois, on a Bossani, Libois. Et 10. Et Mine. Hein? Mine. Non. Zomi. Voilà, Zomi. Ah, Zomi. Ils ont ma casse pour les bisous congolais. Ils ont pas battu tout, mais battu belé quoi, na Congo. Ah, ok, d'accord. Autant na ba Congo, na Ngala, ils ont ma casse quoi. Mais mingi la yimi pe aussi. Ok. Okoki koloba 20 na Lingala. 20 ezanini. On a habité. Ezali tukumibale. Tukumibale. Waouh, oui. Na yoki ango mingi mais koye bango. D'accord. Boye vraiment ils ont ma casse pour ngai. Ok. Donc sikoyo motuna yemibale ngai nalingi kokende Congo mokolo moko. Yo outa Congo Brazzaville, République du Congo. Et ici okenda Kinshasa. Donc entre Congo Brazzaville et Congo Kinshasa. On a yo wapi eleki malamu. Bon ngai navanaki ba vule belé na mboka Brazzaville. Brazzaville est la capitale politique ya biso na Congo Brazzaville. Ni na Brazzaville na sali ba étude nga ya médecine générale. Voilà donc na sali ba vule belé mais na comité na mboka ya RDC donc na Kinshasa. Maintenant na yebi la réalité à Bango. Ndenge ba vandaka tout ça parce que tout ça lokola mboka moko quoi, lokola mboka moko tout ça même culture. Congo Brazzaville pe Congo Kinshasa et keseni ezali lolenge moko te. RDC déjà eza mboka ya monene. Mboka monene bango baza je crois peut-être plus de 80 millions d'habitants. Biso Congo Brazzaville eza mboka moke boye eza 5 millions. Ah oui. Voilà. Mais la différence pe ezali voilà biso moko ndenge toyebaka quoi. Donc kutani na moto ya Ngambo parce que ezala fleuve moko c'est pareil comme biso. Fleuve Congo. Voilà donc baza na rive gauche, biso toza na rive droite. Donc ce qui te kutani na congolais ya kuna oyebi pe. Même na to ya koloba lingala okoko sosola ke ya zali moto ya RDC. Lingala na bino pe lingala na bango. Ezali différent. Bon, la différence est exactement belé. Et yo bon aux hommes pas yaboye, ce que mon RDC zo le balingala, na mon Congo Brazzaville, beaucoup ça la différence. Ah d'accord. Yo mon tous hommes pas ya, mais ngai na za congolais, akoko yeba ke ye lingala na ye, za ya kuna. Okoki ko reconnaître. Ko reconnaître que voilà. Ko reconnaître quoi bon na to na ya koloba. Okoko yeba ke non ye aza mon RDC, ye aza mon Congo Brazzaville. OK.